tokoya kumu na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre. Na Congo ya tata mwana pe tata molimo centre.
Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo sang. Paroisse pilote oye. Bana kotosi oye. Ya solo batata na bamama ntango na biso ekomi mosika. Maloba ezali yango mingi te. Lelo tokenda kogere temps na biso malamu. Pamba te tozali kobeta mabaku mingi. Or tokoyanga ndako ya Nzambe mpona kozwa eloko ya motuya mpona kobeta mabaku te. Mpona nini biso moko tolekisaka ntango na biso toza kosilisa ba 20 heures bato mosusu bavandaka mosika babisi esili na koyokaka mingi. Me makambo nyonso edependaka na biso moko. Wana ezali kaka introduction. Batata na bamama toyoki Matei. Mama Motei asili kolesa biso. Papa pasteur ayepe alesi biso. Toyoki ya mingi. Lelo tozali le 2 octobre 2022. Lobi ezali mokolo munene. Le 3 octobre. Oyo basalaka ba sacrifice si babandaki mpona kokota na mokolo oyo ya lobi ya le 3. Papa Simon Kimbangu asalaki mabe na mutu te, ayibaki eloko ya mutu te, kasi azalaki condamné à mort. Ndenge toyebi histoire mokolo yango ezali nde lobi. Biso tozali koappartenir na ye pamba te ye nde Nzambe asali biso, atie biso kati na mokili. Moto ya kobotaka mwana na ye azali na droit sur ses enfants. Azali na droit ya kosala oyo yaliki na bana na ye. Oyo ezali droit na ye. Bana wana bazali koappartenir na tata na mama na bango. Biso mpe tozali koappartenir na Nzambe na biso. Yango ndenge balobi na biso toservir ye. Me na solo Nzambe bakoservaka ye na solo. Tozali komona mokili ndenge elingani batata na bamama. Ntango tozalaki na confinement tozalaki biso banso na discipline ya ndenge mosusu. Confinement ekomisaki biso bazoba. Même quand il y a attention à la heure de prière, mais le confinement en 2020, tout le monde était attentif. Pas la heure. N'a pas la liquide, il est 10 heures, il est 12 heures, il est 15 heures, 18 heures, ainsi de suite. Pour la ligne, et ça l'a été parce que ton lingua qui nous a permis. Aussi que tu commis pas na madame tu commis obéissant, mais tu commis discipliné. On a kobanga nini? Il y a solo du bois bakobanga kayango parce que tu yebite makambo nini e kozala kakuna. Et tu yebi pe ndenge nini to tapoli na mokilité. Malgré moto na moto azali conscient n'a pas fait ces gestes naïfs, mais des fois on croit bien faire, nous allons faillir. Tu comment discipliné, tu respectes ta heure, pas gestes et barrières,
tokomaki bato ya ndenge mosusu me wana ezalaki kaka matériellement to physiquement tosalaki yango mais spirituellement tozalaki ndenge nini yango mpasi yango eye lisusu kati na mokili ntango tobandaki koyoka makambo ya Ukraine ayaya toningani ti lelo tozali koningana parce que toyebi te makambo nini eza koyela biso yokangama kaka na nzambe na yo yango bakosengaka biso toservir nzambe na biso na solo baproblème nyonso tokozalaka nango na satan nzambe akopesaka biso réponse mais malheureusement kozanga discernement ntango oza na souci ya likambo oyebi te eske apesaki na réponse ona na pesi te parce que nzambe aza na méthode ebele apeselaka biso réponse apesaka biso réponse na bandoto réponse mosusu vision réponse mosusu nzambe aye kosolola na yo motema no kosentir na bandi nasalela boye nzambe akopesaka biso réponse pamba te apesa biso elongo na motuya ndenge nayebisaka bino na fois passé toyaka na pouvoir oyo tata nzambe apesaki biso même ya koresuscite bamort kasi na ntina ya mabe na biso ya etamboli oyo nzambe asepeli na yango te alongoli eloko ya motuya apesaka biso tata na biso amoni pasi to koko na biso amoni pasi bakoko bamoni pasi po ete likambo ekoma ndenge yango ezali lelo bazali koteya biso kutu moi bamessage tozali kozwa ezotakamba Brazzaville tozali koyoka tokomi na bout du tunnel wana kutu sûr moi je suis sûr et certaine tosi tobimi na bout du tunnel toavance nano mingi te mais tosi tobimi totala kaka epai tozali kokende basurprise batata na bamama oyo ezali koyela biso tokocomprendre te mais pour la discernement nde moto ezangi biso nzambe alingi biso mingi tosalele kaka na solo ndenge bazali kosenga biso ndenge bazali koteya biso na soirée spirituelle toyoki na soirée bato tozalaka mingi te na culte matinaux tozalaka mingi te me okokende okuta na mboka na biso bato batondi c'est vrai les réalités ne sont pas les mêmes na biso tofandi awa misala makambo ebele me mingi mpe toza bachômeur na ngai moko lokola mais volonté oyo ezalaka na bato na biso ya mboka eza ndenge mosusu na biso. Et pourquoi cette différence? Pourtant, nous sommes dans une même classe. Et pour nous, bango baza kozwa point koleka biso. Bango baza na volonté malgré pas na bango. Mais volonté ezali makasi. Menga na yebi ke bana parents pilote tozali pe la volonté wana. Tononga la distraction.
C'est pas facile, c'est vrai. Et ça passe, quasi, avec un peu de volonté, un peu d'effort, nous avons à côté de sauter, à côté de l'oboko. Il y a un batata na maman, il y a un lobby, il y a un moulaï qui peut te repetir à ma bakou mingi. La tienne a toujours aussi ça après 20 heures. Donc à 20 heures, c'est un peu tard, 20 heures. Mais il faut que tu aies un biseau. Quand vous avez un biseau, il faut honorer, il faut respecter. Ça va aider, hein? Il faut respecter les passés qui biseau. 3000 wana lobi ekokende te ekokende te ekokende koloba na kosala makambo boni banani batindeli bango krefe bokebana bino kutu eza faki papa kuli bakateli bino tali boni papa kuli ozalaki wana Maman, parce que on dirait 500, on dirait 700. 700, maman, 700. 700. Aïe, aïe, aïe. Comment dirigeant? Le dongueur, il y a 500. 500. Dis-nous 500, papa. 500. Beaucoup qui ça? 500. Tata pour nous ça c'est la puissance de la femme de ce côté. Collègue papa collègue bien t'as le bon. Bon on est le lobby pour que ça te. Ça me la va donner les avions. Collègue 500 au cocaté. Oui, j'ai confiance. Maman yé. Maman, quand tu sautes le bol. Oh, il y a 7. Ça bien. Il y a 7, ça fait dans le monde à côté. Tout le monde a dominé, c'est 200. Maman yé. Flux qui vaut. Flux qui t'a le bol de la catégorie. 400. Beaucoup gâté. Ah, tout cas, vraiment. Il y a votre monde à capacité. Ah là 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 là. Caïen, où est ton frère Abel? Suis-je le gardien de mon frère? Le Bakaka, je ne sais pas. Car si tu as ça. Très bien. Là, c'est l'Afrique qui va ça. Bien gauche. T'as le bon Bakaka éliminé. 450. Beaucoup gâté, beaucoup gâté. Ah, par rapport une foudre, beaucoup coca. Parce que surtout, quitter surtout yokutu, la bobande na yo. Apakioye. Apakita le bol. 7. Il y a 700. J'ai visité qu'on a des 700 de jus. J'étais qui oyé? J'étais qui t'as le bol? Il y a 700. Oh, papa, il est le bol. On a joué comme ça. Papa, il y a qui a raison. Parce qu'il y a un jour, le roi 500, on se le roi 700. Maman, qui sera le 700, mais comment tu ne vas pas t'allumer pour aller à la maison, pourquoi on se demande à la caca? Ça va, tu dois payer. Papa, là, ça va y aller. Je t'ai guéri. Nana bangi la communauté. J'étais qui n'a eu pour ça.
au bilongo na moni ekokokisa eza boye te ndenge komikitisaka ko soki nzambe amatisi yo sepela me yo oza komikitisa liso papa ne oyo batandelaka etoko saboko sosi monika izina kwani akape aya 3000 lobe kosala nini? Bon, beaucoup kosala ngo en combien de temps? 30 minutes. Pendant na yo répondre 30 minutes aux la raison, même en 10 minutes. Pourquoi pas? Parce que quand on bombe et ça prend du temps. À ça la raison, même en 10 minutes, nous sommes yaki na moto ekotika. Moko kokokate. Mais non que vous mais ça parce que bon il faut pas la pour ça là. Pour baisser il faut c'est là il y a beaucoup de monde qui soit temps. Mais to pesi bon. Ouais, ndenge na yebeli paroisse pilote tango ezalaka oui. Mais lelo loko les programmes que tu vois ibobo. Bon, 30 minutes pour commencer 30 minutes. Toyokani hein. Donc il y a des libanda te batata ba to sala bana na boto si makambo za koyela biso anga nzambe na ngai. Nzambe sala kanga kisi batu nyonso. Pourquoi vous moni parce que nous sommes des hommes de peu de foi. Tango nyonso tout bazo salela biso na témoignage. Est-ce que Kondima na biso ezali kaka basé na témoignage? Ou bien Kondima na tata kimbango de peu bani? Tosi Kondima na ye hein? Ah, tozala na doute te. Tozala na doute te. Tozala nzela ya solo. Totalaka ko eza kokomela biso totala kaka. Tokomona makambo eza koyela biso. Ya wana oyo batei biso. Nasoki misale bandi tokende libanda te. Toyokani? Oyo batei biso tobomba mpe tosalela parce que la surprise ezali kozela biso liboso po ete tovivre oyo ya kitoko oyo nzambe abomiseli biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sango. Amen. Tukeke tokina maloba ya mama apesi biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sango. Na tata ya mwana mpe tata molimo sango.